Sunaye epai na yo Nainga moko te Moto na memi epai na yo Mote melingi Nayebi azana ba faiblesse Qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais nakuti epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengi osala yengolu bisika bandaki kokwea ekoma point fort na ye motema elingi ye oyo olingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yo Mami kokoko moto bomoni pembenye nde moto aganye macho yo losambo efuti pengayo oh nalingi bino yepe nalingi ye minge aza motu ya ponanga ye osunga poto umela ye oh ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti lakisa kobomba te kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yo eglise kokoko moto bomoni pembenye nde mbuma losambo na ngai Nzambe apesi pengayo oyebi nalingi bino yepe nalingi ye minge aza motu ya konanga mbosambela topambama ye ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti lakisa kobomba te kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo moto akotika te akende ye oyo yakotika te alela ye oyo moto akolengela ye oyo Nzambe apesi moto akomema na famille yakoyokela ye oyo mokolo na kovwa makaka ye moto nga nalingi ye oyo baninga boyoka ye moto bolukaki ye aleki bango nyonso ye oyo moto azelisanga ye oyo moto akopesa bolingo ye yakobokola na ye bana ye oyo moto ya ba principe ye oyo motema elingi aza wapi ye oyo liboso nanga aleki bango nyonso ye oyo merci Jésus
Tobandeli moninga Nzambe asala kilola Aikosala mokili Asali mbisi na mai Aikosala nzete Asala damu na Eva. Ah maman, c'était en ce moment Libala et bandaki ne dénié. Ah maman, c'était en ce moment Libala et bandaki ne dénié. Libala moninga ezali puya lolendo te. Na libala solo batalaka bizaleli banga babokilo mpe tosala semeki na yo. Perdino ozala gentil kisi ya libala ye botosi ye. Ah mama, Perdino ozala gentil kisi ya libala ye botosi ye. Mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli wana bomo akobebisela yo banzela nyonso Nzambe abenga yo. Yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre. Yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi jareo. Mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli liwana bomo akobebisela yo banzela nyonso Nzambe abenga yo. Yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre. Yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi jareo. Fiancé à Liboso, en tout cas il m'a dessus. Fiancé à Mibale, abala nanzaji na chachonga ye koluka mabanga tilelo. Fiancé à Misato, abala mondele na poto ngana zelaka ye. Oyo nazwi lelo yo nabimi na miso ya baboti, nabimi na miso ya leta, nabimi na miso ya Nzambe ya mama. Ngai nalingaka ye tokovanda na ye kinosuka ye. Ah chérie, viens danser avec moi pour le meilleur, le pire tokovanda ye. Car les oiseaux chanteront la douce mélodie et les anges du ciel y danseront. Yolulaki libele mwana poto batindelaki yo foto. Foto yebibi ezaleli te yomona takomona te. Obosanaki atindaki bilili abombaki oya ye bizalelima. Nabala koyina ndako makanisi ezongi Afrika liboso ya kobela tuna Nzambe yari oyo nyonso konsekansi akoluka molongani na libanda. Olobaki okobongola ye motema lelo tosuki nde wapi libanda na Yesu bomoi ezali te. Mingi bakoma kolela c'est trop tard.
qui vont maintenant se parler de toi. Donne-leur de porter en amour pour qu'ils soient les témoins de ta charité. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu pour siècle. Du 31e verset au 13e chapitre, les 8 premiers versets. Attentivement, écoutons le Dieu. Au temps supérieur, et je vais encore vous montrer une voie qui dépasse toute. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai qui retentit, quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je verrai tous mes biens en mon monde, quand je livrerai encore au flamme et serviable, elle n'est pas orgueilleuse. La charité de ton Nous lisons au 10e chapitre, 6e au dernier verset, priez pour la soirée. La création, il est fit homme et femme. Ainsi donc, l'homme est plus d'eux, mais une seule chair. Eh bien, c'est rentrer dans la maison des disciples et l'interroger de nouveau sur ce point. Souvent, lors d'un mariage, les époux sont les de leur aventure commune. Mais aujourd'hui, vous venez devant Dieu après 15 ans de vie attachée. 15 années de bonheur, d'épreuve, de sacrifice, de réconciliation, de projet d'excellence. De cette union de plusieurs années, vous avez 3 enfants pour le futur. Certains peuvent se demander pourquoi se marier à l'église de Dieu. La réponse est normalement.
devant Dieu. Est-ce que nous devons et sans contrainte? Oui. Oui. Vous allez vous promettre fidélité. Est-ce que vous l'avez dit? Oui. Oui. Dans le foyer que vous avez tombé et que vous avez conseillé devant Dieu, acceptez-vous la responsabilité de vous et des parents? Oui. Donnez-vous la main et échangez vos enfants. Ceci, chaque bâtiment. Et toi, es-tu un mari? Oui, je le vais. Oui, ceci est la matière. Je le reçois comme épouse et je le donne à toi. Oui, mais c'est quelle manière? Alors, je te promets d'être fidèle comme mon époux. C'est tout au long de notre vie. Pour nous aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves et nous soutenir l'un l'autre tout au long de notre vie. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta vie sera ma vie. Je vais avec Mon amour, Déclarez ceci, vivez dans la joie de l'enfant de Dieu.
Thank you.